mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai na insistaka eloko wana parce que tala kaka catégorie to ebite nani azanani lelo toza samedi weekend ata soki tolati ba veste mais à weekend lelo toza le 24 juillet 2021 sans des aussi la kalamingi te eza koloba ke tozokende malembe vers la fin de l'année 2021. Les lois à 40e jour, il y avait Nanga Honoré Moulango depuis qu'il nous a quittés. Le patron d'Africana Palace. Le vieux qui a donné le goût, Nabatoué Belé, qu'on respectait, Baninga Tasso qui a eu la fonction. Vieux Honoré nous a quittés. Le 40e jour. Bandeko ya ba confession religieuse bazali ko déplorer pression bazali ko subir et pas nani to éviter bokolanda monsieur l'abbé Chole Masolo pour ça poété en conférence hier akendaki ko expliquer bisika ba organisaki manifestation. Vous allez suivre qu'est-ce qu'il a dit, c'est dans cette émission. Bandeko babetaki na lwalaba vidéo wana bomona kezo circuler tellement que na réseaux sociaux il y a des donneurs de leçons impossibles. Moko alobaki nanga Eliezer, je ne te reconnais plus. Image wana eza image ya kala. Lobi ba condamné bango moko à 2 ans, mususu à 18 mois. Eza image utaki ko salima. Ba chinois ba sambisi bango te pona munoko parce qu'interprète azala quitté. Ça va continuer. Masolo. Nakoye bisabino déjà que Bilamba oyo tenu ya soutien aux FRDC et yaki ceux qui boyena itaga 120 boko luka mesia mos azanango azana ba polo na ba kepi ezawana bien que eza penza ebelete eza muke même ya bana mike natali sakibino ezali ya bana ndenge na Nathalie Sakibino wana donc eza nango mais mutu moko atuni bazotuna siko mbongo wana ye connexion azoteka ba polo na ye bazopesa ngwe FARDC ngape natuni ebo na lui papa bavarezo to somba pona ko soutenir Léopard to na ko pesa ba joueur mbongo omoni ke to komina ba problème tellement que tozo luka qui diaboliser, comment les diaboliser? Tangu biso tolataka Léopard tozui drapeau ya oyo bateka kabanzela nzela ba chinois basala. Tozwa kambongo wana toke ko pesa ba joueur. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Nous devons dépasser bas niveau ya réflexion à terre, il y a modèle loi. Les habiantés. Yango na lobi na bino congolais, yoza la distrait. Mais entre-temps, le temps passe, conditions de vie na yo et ko s'améliorer te, bokomi lokola bambwa babwa kela ka bango mikuwa, tangu bango bazo bunda makamusu ezo salir. Natali sibino cheminement ya makambo. Après kozwa bokonzi FC Sabani na biso wana matakita pour nous distraire. Attaquer les chefs de l'État. Et Longo Kuna, le chef de l'État s'en est sorti, a sali une stratégie, ok, la majorité a basculé. Quand la majorité bascule, on constitue le gouvernement, on va député bazo 50 000 $. Si les lots, preuve moko zate. Bilanda landa, biyoka yoka. Et tous ces gens qui vous embrouillent, bango bazali ko se retrouver. Le mal avec M. Tambo que je suis, villageois de son état, et ça que je ne supporte pas que Barou la cabine, bako sa cabine. Tous ceux qui ont fait de bruit, oh bah 50 000, le gouvernement est investi. Et quelle est la suite? Nalobi nabino mi colonions, tout ce qu'on nous dit comme performance, basali performance, ba recette est doublée,
ba recette est triplée. Depuis IGF Abandaki, Bambongo et Mati. Mais impact Nangwe Zawapi. Je suis passé hier, vendredi, à 18h. Batu Bazali Boswa Banque, il travaillait, Banque Access, sur Willery. Bazakuna, ceux qui ont calculé, mon Wangona Bazo, il les a combien? 10 000 francs. Et nous sommes là. Mbongwangoyo, to doubler, to maximiser. Impact Nangweza, Nini. Où est-ce que nous construisons? Qu'est-ce que nous faisons? Zéro. Zéro. Le ministre de l'économie place à Vandi. Azomiyoka Soni Yemoko. Il a donné 72 heures. Naba opérateur économique. Faute de quoi il va agir. Est-ce qu'il a agi? Zéro. Est-ce que Biloko Ekiti? Zéro. Mais ce peuple-là, bozo zelabasiba e bibino. Yake ba ko bwake la bino eloko moko et distraire bino bobandiko swana, bobandiko finga batu. Pendant que votre situation ne s'améliore pas. Je vous ai dit là que Mike Hammer a lobby à la sortie de l'audience de ministre de l'économie. A lobby à Betty diplomatie à Betty à Yekolobake, le Congo a une potentialité, il y a yemoko ko produire et non comme il est là. Abanda ko exporter à teke la kabatumisus. Le Seigneur nous condamnera. Parce que on n'a pas bien utilisé les sols que Dieu nous a donnés. Tala degré à la polémique. Tala degré à kofinga. Tala nenge to komi na ba tribalisme. Mais ce n'est pas possible. Et quand nous disons ça, bamsou bazo continuer kak ezamu sala na bango. Bango ba futa makapona yang. Mais c'est la médiocrité. Parce que si la situation s'améliore, ba kotinda yo lisute ofinga batu. Oko gagner ou oko kanavi na yo. Oko réfléchir en responsable. Des polémiques, mais c'est un mot n'entrera pas. C'est comme ça que je vous ai dit, tous ceux qui prétendent trop connaître sur les réseaux sociaux. Quand j'ai balancé l'image à Soda, Oyobazo Betawa Congolais, moi, je ne te reconnais plus. Omoni, Makamunenge Zalaka, wana image à Kala. Papa, mutwa image à Sika, mutwa image à Kala. On a condamné hier, c'est hier qu'on a condamné, dans les lois là. Ces militaires-là, moi, 2 ans, soit 18 mois de prison ferme pour la torture. Donc, Kala, et c'est en flagrance, messieurs. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que les réseaux sociaux, Oyo, Makambuto Komi Komona, ils ont yangoté. Bodo a dit. En tout cas, sincèrement, excès de démocratie, ezotinda journalisme na dérive. Soki ba oyo ba ndeko oya presse classique. Soki ba zo tenir jusque là, mais moi ba dérapage peut aller quand même. Mais il y a presse en ligne, internet ndé vraiment bon. Na yebité si photo benga ba on peut ka ba journaliste parce que na internet na YouTube tout le monde a comment on sait la émission, tout le monde a comme donneur de leçons, tout le monde a ça expert. Donc c'est vraiment compliqué. Donc ce qui vraiment battu ordre dans le secteur Wanate, surtout dans internet, ça ils ont vraiment dérive. Ils ont vraiment dérive. Yango moningai nazavena accro na nini te ba information ya YouTube. Je suis désolé, même ceux qui attention naza na étranger, ceux naza na tourner, je préfère natala nangai ba nini ya bien sûr ba télévision na biso mususu awa o baza na internet, je préfère kolanda yango neti période mon nazaka na na tourner moko période papa ba kufaki, j'avais suivi na Congo web parce que bazaki en ligne de temps en temps RTNC ba kota ba nini na bango na internet voilà. Mais en dehors ya wana vraiment baza muke o baza na professionnalisme na musala wana. Je pense que il faut ministre il y a secteur wana à lukaku réguler le secteur ce qui était vraiment et créer trouble social moroboye
tokoka ko maîtriser ya moté. Voilà. To commune ndengwana à tous les niveaux. Ko swana na ko swana. Na kota wana te. Na kota te. Na kota wana te. Mais na minute oyo bande konanga. Ba responsable ya ba confession religieuse. O basangana kilobi pona ko pona candidat na bango. Bazali ko fustiger pression bazali ko subir. Qui a dit ça? C'est l'abbé Donatien Chol, les Angate. Nalingi bolanda. Au moment où nous nous engageons à procéder à la désignation des non-candidats à la CENI, permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers les chefs des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. À la lumière des critères fixés par la loi sur la CENI, l'idéal pour nous sera basé sur la personne ayant un leadership éthique et consensuel avéré, une maîtrise de la gouvernance électorale, des compétences managériales, une loyauté sans faille au respect de la Constitution et des lois de la République, et un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats issus des urnes. Voilà. Wana l'abbé Donatien Choli. Alobi ke ba komi ko subir ba pression ya koluka pona ko pona mutu. Bande kona ngai. Ngai nazo mituna. Qui fait pression, qui menace ba tata na biso a molimo. Les politiques ont leur part. Ba composante nyonso. Opposition, majorité, ainsi de suite. Toki wana Adolphe Muzito ba komi wana ke biso to kotinda batute. Te, eza problème ya kobo ya kotinda batute, eza kobanga parce que même tant bazolo ba wana ke ba pesa ki bango ba poste, ba pesi bango ba poste te. Il faut ba kende ko kabola na batu ya FCC. C'est ça. Ceux qui ba lobby rapporteur adjoint na deuxième vice-président. Oh, bapesi bango, ce n'est pas que bapesi la muka. Non. Eza ke batindi batu na bango. Ba désigner batu na bango. Oh, babengi présélection. Ba ke kuna na batu a FCC, ba vandi na ba Naemi Mulanya, na ba Koko Nyangi, na ba mususu nani. Ba Shadari, na ba nini babandi kotala. Siko to pona nani. Et c'est ça le problème. Oh, ngai na lobaka na vie nanga Martin. Na lobaka na ye tous les jours. Bisika aux alliés zaya yote. Batu baswanaka, mais mieux vaut kozala na kachandako. Ozo swana, même si a reproché nandeko na yo bo se reprocher. Mais côté OKI, je ne sais pas. Même tant que peuple congolais koyoka que Martin Fayoulou basangana na bato a FCC et ko pesa mabe makasi. Et lelo c'est ça, la part qu'on envoie, il y a deuxième vice-président, na ya rapporteur adjoint. Ce n'est pas que la mukandem doit ko désigner, bako boyate. Eza ke mi bale wana ba ke kabola na FCC. FCC sikoyo bango bazana plus de 100 députés. La muka baza je crois na 5. Nani a kozwa nini? Donc au lieu ko kende ko échouer, ko rater sur place, mieux vaut encore ko boy. Mais il y a une chose, il y a expérience antérieure tozana. To vanda wana te, pas de machine à voter, machine à voler, pas de machine à voter, machine à voler. To kena ngonengwana. Mais après to kei
tosali élection wana, conséquence tobandi ko réclamer vérité des urnes ici na machine à voler. Nous devons éviter certaines choses pour rattraper biso un jour. Machine à voler, machine à voler. Machine à voler, machine à voler. Mais tant que tu commis na souka, tu bandi ko réclamer vérité des urnes ici na machine à voler. C'est-à-dire, ceux qui toquent na syllogisme, oyo totanga, et kozala que ceux qui toko réclamer la vérité des urnes na machine à voler. Donc, biso moko tozaba voleur. Il y a certaines déclarations qu'il faut éviter. Et je dis aux gens, on va vous distraire, Bokola Moukaretar, on a déjà désigné, et à la dernière minute, population Kolobanayo, vous devez aller aux élections, messieurs. Maintenant, vous devez aller aux élections. La conséquence, au kokota ne loko, oyo, yo prendre part, mais cause à la victime. Viens en Martin. Les qui n'ont pas Eliezer, tu appelles ça conseil. Ce qui est qui est malade. Mais si ça ne dépendait que de moi, ça ne coûte rien. Il y a beaucoup de chef de l'État, bozo solo. Parce que qu'on a pas soupçonné, ils se sont réconciliés. Parce qu'on a eu un parcours. Mais si koyo banani bako sala ba prêtre pression pour nous désigner. Même collaborateur nanga qui croyait na tango église catholique a boycotté na lobi a boycotté na nzelani. Bazambamba balobi biso toko désigner mutu oyo a proclamer résultat, vrai résultat des urnes. Siko mabe sawati yo. Mabe sawati. Mais si vous vous mettez, il y a comme menacé soit il y a kofinga la béchol. C'est que vous vous préparez la tricherie, mais là, ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai senti qu'il a ce souci-là, il a dit plusieurs fois, Tolingi lisusu ba élection, il y a ba contestation, ba élection, il y a chaque jour ba tension et bimaka. Tolingi élection, il y a que, ce qui est résultat, ba tu balobi, ah, mutu vota kiwa. Félix n'a pas peur. Ce qui est en batu balingi ba présenter le kola mutuaso banga. Wana na loba kanabino ba 100 jours bangoa. Les 100 jours. Batu ba uti koya. Ils n'ont pas de sens. Balingi ba la kisa bango ke bangonde ba yi. Na tuna kabino hein. Yo za approche ya chef. Bi publier ba photo na yi. Ezaya ni. Mokolo lokwa wele la. Ba kanga ba mususu pa kasong. Pona likolo ya bikanga kanga ba photo. Compliqué. Entre-temps, Paul Sapou, Azalaki na conférence à intervenir, il a parlé sur la réforme, la loi sur la réforme de la CENI. Kuna bazalaki na ba Norbert Yamba, na ba jeune mususu. Je vous propose de les suivre parce que les lois à week-end, na lobaki na bino ke soki na 6. Les lois na un programme ni na ke barumbu. Na ke ko sala salongo na ba na barumbu. Tozokende na kan moko ezawana ya mibale na ke ko assister na remise ya ba machine na ONG hop ya mama Blandine Kleber Maleko oyo bana basilisi formation ceux qui tosisi toke na 40e jour ya vie na ngamulang. On a une journée surchargée comme ça. Mais bolanda nan loin d'être un juriste pour faire une économie scientifique engagée de la station. Si le terrain parlait de la question. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à la Haute Académie de la société civile pour cette opportunité qu'elle nous offre. Cela veut dire quoi? Si nous sommes une société civile et politique bien organisée, on devrait avoir un assemblage ou bien une organisation, une répartition des tâches sous forme des associations
de la société civile qui vont s'occuper des élections, ça existe. Les ligues de droits de l'homme, les organisations d'éducation civique et électorale, on devrait encore avoir d'autres organisations qui s'occupent de la souveraineté du pays, avec les constitutionnalistes, comme je le disais. On devrait avoir, par exemple, des associations qui se préoccupent de la règle de la majorité. Et ceux qui s'occuperaient aussi, à côté de ceux qui vont s'occuper aussi, du respect de la minorité. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate chez nous actuellement? C'est tout le monde qui est à la fois expert des questions de souveraineté, constitutionnaliste, en même temps expert des questions électorales, expert pour réunir tous ces piliers à la fois. Alors dans un pays qui se recherche comme le nôtre, il a fallu cette division du travail, cette organisation. Voilà ce qui pouvait se faire pour s'organiser, mon cher Dani, s'organiser pour que nous puissions occuper le terrain selon nos spécificités, selon nos expertises. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on voit ça lorsqu'il s'agit par exemple de la question d'envoyer des délégués dans la commission électorale qui doivent être des techniciens. Des techniciens, même au niveau des partis politiques, si on a choisi de mettre en place une commission électorale mixte par rapport aux forces libres et par rapport aux forces politiques, les partis politiques. C'est de cette sorte de confusion où le meilleur, qui a les moyens, qui a les atouts, les moyens, l'impérium ou quoi, finit par s'imposer par parfois des pratiques qu'il faut absolument condamner, s'imposer et imposer des gens qui peuvent manipuler, tirer vers lui, de sorte que, au bout du compte, la situation lui soit favorable. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour le premier texte que nous avons proposé, qui devrait nous aider à avoir une bonne loi organique de la CENI? Nous avons donc, je me répète, fédéré toute cette force. Et ensemble, nous avions fait le plaidoyer. Alors, malheureusement, nous avons évolué avec la première loi qui a eu cette sorte d'état d'imposer un pouvoir organisateur des élections dans lequel la belle part revenait à la classe politique, aux acteurs politiques. Moi-même, j'ai débattu pour qu'on ait vraiment une commission électorale ou un pouvoir organisateur des élections qui soit réellement indépendant comme pouvoir et qui soit animé et constitué par des personnes jouissant d'une indépendance d'esprit, un esprit d'indépendance assuré. Et toujours est-il qu'en Afrique, bon, c'est lui qui est au pouvoir, les acteurs politiques, les partis politiques dominent et s'imposent dans ce genre d'institutions importantes, notamment la commission électorale, la centrale électorale. Alors, que faire en ce moment à l'aube de la quatrième, je pense, dispensation électorale que nous attendons en 2023? Quelle stratégie avec cette loi? C'est le premier outil que l'État nous offre. Il y en a qui pensent déjà au boycott. Est-ce que le boycott va nous aider à avancer? Est-ce que nous réussirons? Point d'interrogation. Mais de mon expérience de 33 ans d'action sur ce terrain, au pays et en Afrique et partout ailleurs, je me dis que ce qui disait la politique de
de la chaise vide, parfois, ne paye pas. Mais il ne faut pas aller se mettre sur cette chaise sans avoir des stratégies, sans s'impliquer réellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup le savent déjà, je suis dans la course électorale pour la présidence du poste de la commission électorale nationale indépendante. Religieuse quelconque. Je constate que tout le monde a abordé lorsque je suis rentré. Toutes m'ont vu et elles ont été attirées par mon profil, mon parcours et la plupart d'entre eux, je les connais parce que nous avons continué à travailler en synergie. Moi, là où j'étais en Europe, en Amérique, un peu partout, on a travaillé, donc toutes ces confessions religieuses m'ont vu et m'ont exprimé leur soutien. Alors sur le plan de la démarche même, tous me connaissent, et ils ont mes dossiers, ils ont tout ce qu'ils ont pu réunir autour de moi pour opérer leur choix. Et ici, j'en profite pour leur lancer un appel, à nos pères spirituels, pour que cette fois-ci, nous puissions donner la possibilité à notre peuple d'avoir les meilleurs que nous pouvons avoir dans la commission électorale nationale indépendante pour nous préparer et nous organiser des élections bonnes, des élections qui ne seront peut-être pas parfaites, puisque c'est difficile d'avoir des élections parfaites, vous savez bien. Même dernièrement, aux États-Unis d'Amérique, vous avez vu ce qu'a été le processus électoral. Et donc, pour moi, je pense que nous pouvons avoir de bonnes élections, au terme desquelles, lorsqu'on va publier les résultats, la population s'y retrouve et faite pour une première fois au cours d'une dispensation électorale. Voilà. Ah oui, bandeko balandi ya tokomo président bongo awa libanda ya affaires étrangères. Toye pona nini? Makambo etele mapona miamboka na biso Congo, toyebi combien de bilombe na bandeko na biso abasi bakoya. Mais na bandeko ya société civile basangani, basa la journée à réflexion pour na appréciation. Basolola makambi ya maponami ekoleka ndenge nini pona bango nani pe azo mériter kozala mokambi ya seni ya tour oyo. Parce que nous avons pouvoir le peuple d'abord. Il faut apprendre à tout oyo, batuba kufali susute. Ezala lolenge longo bani. Na moni ba jeune te bilenge. Na tuna bango appréciation na bango peza ndenge ni nalingala. Parce que na le porte ba kosa biso fe moi mingi ba police baza ma casse na lokuta. Oh, traka détournement. Moyibi ba kosa détournement. Muta kosa baza ba terme ba utiliser ka wana e kontra pena moi mingi te. Yo kasko réaction ya bana mboka Congo. Ndeko mbote. Mbote ndeko journaliste. Mbote ba réaction na par rapport à journal le boye journal réflexion te boye kotala bino boza ba bilenge bato basala ke mboka na biso ke na liboso donc réserve ya Congo zane bino. OK. Réaction na bino. Merci nalingi d'abord na éclairer lisolo moko awati ozoko mona bilenge oyo ezali ba responsable ya ba organisation ba jeune oyo bango nyonso basangani kati na plateforme ya munene ya masolo etali ba jeune au CENI, notamment COJIPEL, où il y a un consortium, il y a une organisation de jeunes impliqués dans le processus électoral. Tu es le lot parce que tu es qui basa robeta li solo ya loi électorale au ba tu ko promulguer pa Mokonzi Mboka, loi auto bundela ki pour que jeunesse pe ezwa kota na yango. Et ya mutu ezali ke na kati ya loi wana batiki quand même insise moko oyo eza ko pesa na biso pe place na CENI o ezali koya. Alors les lots qui poto beta lisolo toyoka to moni pe ba oyo bazali ba candidat na niveau ya présidence mais na kati na biso toza na candidat à présidence mais toza na ba candidat na biso ba délégué auto ponaki après processus moulai auto salaki na niveau ya conseil national la jeunesse et na processus wana ba candidat minei
oyo bazalaki na PV na biso mpe tokotisaki yango na Assemblée nationale, mais tokokotisa yango lisusu malamu le 28 oyo ezali mokolo ya suka mpona badepo na yango. Donc COJIPEL touti koloba awa eke tokotika masolo oyo te parce que ba jeune ndenge outi koloba awa bakufi ebele na oyo etali ba élection biso nde to réclama l'autre fois que tolingaki ndenge désignation salama te tolingaki na nous réforme salemi to bundi et lelo tolobi seni ekokende sans que jeune azana surtout na oyo etali biso société civile. Tomoni bakomeli Simosel, tomoni bakomeli Diciel, eza ba structure lokola COJIPEL eza na personnalité juridique na yango. Donc toza koloba ke soki jeune azana kati ya seni touro te, en tout cas toko mouvementer mboka nde tolobaki toko mouvementer bena mboka po bandeko na so bana ba province baza kolanda processus na ndenge penda ya lisu likolo ya lisu ka ndenge bolobaka. Mbote kulutu yamba yamba. Mbote ndeko, mbote santé. Tozama malam. D'ailleurs. Ok, réforme électorale et bomisa ba congolais ba rosimu kendi ba Thérèse Kapanga la ba kenda bana ba Congo ti le misu bazana ba cicatrice na mitema. Réforme. Le lobo sali journée à réflexion, yo ko participer à journée à réflexion, il y a appréciation. Il y a loi électorale. Sangongo yamba ki ondengena. Sango moni bato belende toza na Congo awa tozo lukaka to respecter ba échéance électorale en 2023. Mais Togos, qui est une élection, c'est tout ça une loi électorale. Certainement que sur quoi tout ça une loi électorale. Société civile, les alliés, et tout comme il y a mon nene, il fallait information qui est étude Babamboka. Société civile, les alliés représentés au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Il y a un lolo basali, journée de réflexion pour s'approprier. Pour te joie, loi et comme la yabiso, moko na moko aye bayango. Et ça a été que tu commis en 2023, tu commis la loi électorale. Je ne comprends pas. Dans mon année, nous avons Kendeki. Parce que l'élection référendum, parce que quand tu as voté Tshisekedi Kizenga, ils ont mal monté. Raison pour laquelle la société civile a anticipé Makamboyo pour azwa loi a salé la yango, a même information et pas baimboka. Pour que biso ban surtout à même niveau de compréhension et tant que makameroya makamwesa manege ngobani tina omoni nazaki invité pour être nayo kabande konde bazakoroba pourquoi pas na ba politicien il faut pas prendre responsabilité parce que loi électorale déjà battu banse surtout ba politicien parce que bango ne ba sa compétition et donc il faut loi oyo na ba base na bango respective et kende ti kino biso banse to partager même niveau de compréhension. Certainement, les nôtres sont en loi. Donc, on passe le temps pendant qu'on a déclaration. Entre-temps, il connaît les autres. Non, tant sous régime, ils ont ça la manœuvre pour token d'élection. Calaming était 2023. Alors, maintenant, il faut toujours avoir plusieurs scénarios. C'est-à-dire, on a le scénario mode 1, scénario 2, scénario 3. Si dans l'hypothèse, on a la ligne, et Salemi, voilà, on dit tout ça. Si dans l'hypothèse que on a la ligne, et que tu belé, tu mayangote, tout ça, la bonne hypothèse, n'a qu'une élection, peut gagner l'élection. C'est ça. Mais et pas habitué à la on a ligné le côté, il y a un fait Salema. Ce qui y a un Salemité, et donc, il y a un Salemité. Voilà. Topé Sakamakanisi. Toyebaka que nyonso tozo sala et kotika la marque que Paul Sapo a sala bo ina histoire amboka nae. Et là on a lobaka chaque fois que je vois ce monsieur boyebi le monde en envers oyoba lobaka. Quand on était en plein combat, qui ne respectait pas Paul Sapo? Lelo na moni depuis qu'il est venu à Kinshasa, monde des amatata. Depuis que Paul Sapo a été à Kinshasa, même tous ceux qui faisaient des courbettes devant lui, pour défendre Bango, les lois comme ils boit qui s'appelle Paul Sapo wana bimi lokola mutu yatinate. Nous vous observons. Qui n'a jamais parmi les opposants, qui n'a jamais bénéficié, il y a bas service, il y a Paul Sapo na cadre na ya défenseur des droits de l'homme. Qui a connu des problèmes, qui n'a jamais bénéficié? Atombola Moussati. Le Paul Sapo a commis le kola Moutou Bazozwa. Bon, on le prend comme ça.
Qui oublie que pour ça, c'est un monsieur crédible. Il n'y a que aujourd'hui, avec des responsabilités, même les bandes, on va vous respecter. Qui oublie ça? C'est ça aussi le Congo. Bisogno so, mikolonio so, bafinga, bafini mutu, bafini villageois, bafini villageois ezangai. Kombo nanga ya mibale depuis tant ndengeni. Oh, depuis tant modèle nini. Mais je dis quand même aux gens que vous allez apprendre à faire la politique autrement. Et pendant ce temps, quand les gens sont en train de se chamailler, biso tozana peuple wan, ba descente tozo sala. Ceux qui balobi to kende kokuta na ba responsable, OVD toke OVD. Et pas ministre, toza tokena et pas ba ministre. Ba o bazo sala ba matu vu, croyant que sa force est à kofinga batu, nde batu ba osala le confiance. Allez-y. Mais le mal est que dans tout ça, ozobi misande éducation ya mabe et puis ozo fingi sa famille na yo. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'avancer les arguments, il y a Koloba, il y a ceux qui abimis, ceux qui ont le à kofinga. Qu'est-ce qu'on voit? C'est l'éducation de base. Ozo fingi sa baboti, oui. Mon copain, vous en avez raison parce que vous avez lié nango. Ceux qui ont salé en route au Goliandé. Mais je dis tout Congolais place à Zali. Ceux qui ont moni moutou. Un Congolais sali quelque chose, soutenez-le. C'est ça aussi notre identité. Je ne sais de le dire. Lambert de Paris, c'est une fois, dernièrement, que je l'ai vu dans un restaurant. Aya s'est présenté à l'objet, c'est moi Lambert de Paris. Oh. Mais j'ai toujours dit, ceux qui ont Tiembongo, et si comme au Western, au Manigram, au pas Lambert, pas Lambert, tu ne feras pas 5 minutes. Au Zimbongo na yoke. Makamba kobonde les athées. Bache sakayo mulongo lokola soki neni. Quand un Congolais fait quelque chose comme ça, il faut l'encourager. Ceux qui ont Tiembongo et pas Maman Véro, na Bruxelles. Ndenge ozoya wana oye o telemi. Ba servir yo. Et problème est que bon, place ya mukenge, bango ba koma mukenga. Ba compliqué yo. C'est un Congolais comme vous qui comprend. Erreur ko salem. Va servir pas trop de complications. Zonga kende ko corriger ça. Mais soutenez bande konabi. Soutenez bango. Et c'est la même chose que j'ai dit. Bande ko balongwe, les lobas comme ko réclamer solidaire. Optique. Même na Lubumbashi. Solidaire d'ailleurs, patron ya solidaire à Yakia. Aouti France, Aouti Milouze. Aye awa. Alobi tozana no muke. Mais ceux qui va soutenir tous ces gens, tous ces hôpitaux, et pas banani, et pas banani. Donc laboratoire bazo utiliser aux ana matériel ya kafu kafu, lokola solidaire ezate. Ba hôpitaux nyonso zo mona wana OK yo landika lo poste. Parce que pona yo mundele. Mais eza epande kona yo. Congolais oya kendaki kotala ndenge nini mundela zo sala amemi ba matériel nyonso ya makamwa misu amemi yango wa eza na galerie présidentielle nouvelle galerie place kaka ya escalator wa okuta ba komi solidaire optique ceux qui ba peso vert ba vert ko protéger misu na yo mais talabino ngai na sala te bisala salade. Quand je parle de quelque chose, c'est quelque chose que je suis convaincu. Je vis ma matériel yango. Muto ale ka contredire nga. Parce que mi sunangai batala en États-Unis plusieurs fois. Mais quand je vois, je dis pourquoi aller chercher plus loin, c'est que je suis juste à côté. Au qu'on négligent parce que seulement les gens de konayo. Les grands laboratoires ya mi suna Kinshasa et l'équipe solidaire les athées. Au kolanda na yo bâtiment, au kolanda na yo le posa. Mais ndeko na yo eloko ya sali au Kenya Afrique du Sud au kolekisa ta au futa ba billet au ba hôtel Pamba, c'est juste à côté. Je ne cesse de dire ça. Ndenge na lobela kale kinanga mojiji. Poso ata soki ezandenge ni natali
bako déclarer que ça ne va pas. Yé aye atekeli au savon. Il y a une maman qui est venue autaki Suisse. Abenyi ngande ko lézère. Na linyina mona mugizo. Ndenge tozolo waboyi. Atika savon na mafuta ya poto. Atiki. Alobi nanga awa nazozonga. Il faut na somba quantité ya munene parce que nakoba na kosalela lisu biloko abatu wana tezo bebisa nganzoto. Mais vous n'allez pas le faire parce que seulement yo linga ko soutenir ndeko na yote. Complexe à modèle one. Et c'est la même chose. Na lobi sojo ke na Turquie, ezana ndeko na bino azo sala bilamba ya bien. Yemoko asala soutien au FARDC wana depuis kala. Ako oko personnaliser za la chemise za la même awa sojo lingi ba komo na yo ba komaka. Nyonso ya yo. Moko sala te mais sojo ye na Turquie wana azo engagé batu oyo ozomona ozolanda wana ye azo engagé ba. Ndeko na ngali ya Orao nakuta ye na Dallas alobi nanga alobi papa. Soki kaka yo bimisi Orao ezali loko nanga. Mais soki yo bimisi mutu bakosala le confiance te bimisa mundele comme ça bakolanda mundele. Tala niveau ya complexe. Nakata nano awa. Bolanda ndenge tokendaki kosala salongo na barumbu. Papa. Le député national il est venu se joindre à sa base, sa population, pour assigner soutenir les FARDC. Vraiment maintenu FARDC. Donc nous sommes dit que les FARDC sont au front. Mais la meilleure façon d'accompagner dans notre district de la Lukunga, et particulièrement la commune de Barumbu, c'est d'assainir les milieux là où vivent les enfants et les épouses des militaires. Et c'est comme ça que nous sommes dit la journée d'aujourd'hui, nous allons consacrer à soutenir les FARDC en travaillant l'assainissement dans les camps colonel Mbak. C'est la raison qui séduit la présence de notre élu de la Lukunga. Monsieur l'honorable, je vous remercie d'abord. Bienvenue à notre maison, à notre sécurité. Je ne dirais pas pourquoi vous dire, mais je sais que vous êtes venu pour la circonstance de pouvoir être encore une fois. Vous avez les bienvenus. D'accord, merci beaucoup. Honorable. Ouais. Vous avez pour la malobate. Vous avez pour tout de Son Excellence les Mtambwe, honorable député à Lukunga. Bisana Lukunga to fotande kwa eleze. District na msoto sana baswa ya bien. Kolobeli na biso to tana parlement. Yenda zo la biso basuite ya bien. Kongo zo senga batu lokolande kwa eleze. Po toujours Kongo kende en avant. Ona, ona, ona. Kanina kolobelo vérité. Ils ont seulement besoin de député le kolobeliese. Pour toujours Congo kende en avant. Ne pouvez pas député ni non voter. District n'a pas de ça là-bas soit bien. On le dit n'a pas de ça dans parlement. Y'a n'a pas de ça basuite ya bien. Mama lele, ne voulez pas salama kambwe. Mama lele, ne voulez pas salama kambwe. Mama lele, ne voulez pas salama kambwe.
basepela biso bana babola tosepela bayindiko pesi basepeli na bamama pepe batatanga bilenge apesi sourire dans ce commentina na yembeli honorable Eliezer Mponsi na donc on peut mettre motema malamu batangela kangote Son Excellence Eliezer Tambwe, honorable député à Lukunga. Bissana Lukunga to votant de quoi Eliezer. District nam seto sada baswa ya bien. Okolo beli na biso to chana parlement. Yenda zo la biso ba suite ya bien. Kongo zo senga ba tulo kwa de quoi Eliezer. Pour toujours Kongo kende en avant. Ona, ona, ona. Kanina kolobelo vérité. Ils ont seulement besoin de député le colobel Eliezer. Pour toujours qu'on week-end en avant. Ne pouvez pas député ni non voter. District nam seto sada baswa ya bien. On a dit na biso to chana parlement. Yenda so la biso ba suite ya bien. Mama lele ndeko lezo salama kambwe. Mama lele ndeko lezo salama kambwe. Mama lele ndeko lezo pesa makambwe. awa na terrain awa okosala musala mwa message fort na bapinga musu bakolanda biso sikoyo nini bokosala awa libanda ya base aérienne de Ndolo. Oui, na mokolo ya lelo ezali mpona circonstance oyo na koloba boye. D'abord président de la République ya lobaki environnement sain. Et gouverneur ya ville ya Kinshasa ya lobaki Kini Bopeto. Tala nyonso mibale ekei kaka elongo. Lelo bourgmestre ya biso ya commune ya Barumbu na honorable ya biso ya Lukunga baye pona tosala assainissement elongo. Yango moni ngai commandant base colonel na bimi na basoda toyekotia maboko biso nyonso toza kosala elongo. Parti oyo toza kosala autrefois na tango ancien gouverneur azalaki prédécesseur ya oyo azali sikoyo parti oyo ezalaki occupé na ezalaki salongo ezalaki kosalema na bato ya hôtel de ville bango nde bazalaki kosala salongo parti oyo. Mais tango gouverneur wana akei basali remise et reprise bato wana bayaka lisusu te bato basalaka assainissement na koma chaque fois ngai moko na basoda so na salisi salongo na kati toza kobima na libanda ti na esika bino bomoni station essence batongi na mifo batongi. Mais lokola kuna batongi na komosukisa bango kaka juste na prolongement ya piste
Donc tout ça la salongo chaque fois. Voilà, tina na ku koloba pona mokolo ya lelo yango wana. Donc lokola ba autorité baye na ngai moko tala ngai pe na o yanga matériel na maboko na ba soda. Toye kotia baye kotia biso maboko biso nyonso toza kosala salongo. Merci. OK. Tomoni awa na commune ya Barumbu eza bongo na circonscription Lukunga oye bongo ko kombola ko tia peto na population mapinga na yo elongo na beaucoup mesa ko na Barumbu. Moi message na bayimbo ka parla ndapso siko. Oyebi que propriété eza question à tout le monde. Parce que biso moko nde tobebisaka bisika tovandaka. Biso moko nde togangaka ke Kinshasa ekobonga lisusu te to Congo ekobonga lisusu te. Lelo présence na biso à côté ya bourgmestre na colonel eza kotalisa bino ya liboso omoni soutien à FRDC depuis état de siège ebandaki. Alors tangu bourgmestre alobi na ake lobby eza salongo na kambaki yango na lobby il faut tozala wana parce que il faut totala d'abord totia moi bopeto ata muke mais c'est message fort que nous lançons na autorité compétente pour la condition de vie ya ba militaire na ba famille na bango. Je ne cesse d'insister à koloba que chaque fois que nous avons l'opportunité to lukandenge nini ya kotia ba soda na biso na ba condition esengeli. Yango moni toye awa pas seulement pour na maloba kosala musala mais kotalisa pe batuke bisika ozali soki opangusi na papier mouchoir na yo tika kobwa kango na se. Ka niveau est comme à poubelle te. Donc, chacun place à Zali, aïe ba combattre l'environnement naïe, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, je n'ai cessé de plaider. Il n'y a que depuis Belge à Tonga Kabakan. Et Sengeli a bisoto kanisa. Il ne faut pas toyer baka que bon on a biso et banaka mukolo ba ibaka. Mais ceux qui ba ibité boko eba te que mongo ezalaka. Mais pour faire des choses, o Sengeli ko tia bato na ba condition à bien, toujours ça la ngote. Yango to yaki awa le leza samedi, naïe eza peut-être mbala soukate na kobanda koya à chaque fois que salongo ezali tozo ya kosala parce que nde boye toza kosala na ninga kala. Ne faut pas que samedi ezalaka que na ba fongola ka ba 10h mais mutozo bongisa ni esika azalité ni esika azo vanda te. Je pense que nde message na kopesa. Merci Mbote monsieur merci. Mbote na biso. Oui, moi momoko na bande ko na biso ba kolanda biso sikoyo ba moni awa okitisi commandant du camp honorable ya Lukunga. Boko sala senisima boko kombola kini bopeto na kona Barumbu. Moi message de bande ko nyos ba kolanda biso sikoyo en direct. Bo biso ezali d'abord ko répondre na appel ya mokonzi mboka a décrétaki état de siège. Ba soda bazana front mais basi na bango na bana na bango ba ke fronté batikali na bakan. Nde biso total isko na vision ya mokonzi ngomba kisasa Kinshasa bopeto. Biso tolobi le Kinshasa bopeto ya samedi eza Kinshasa bopeto comme spécial. Toye ko sala assainissement to assainir environnement ya basi na bana ya basoda pona ko lakisa ke tozala ko soutenir FARDC na front mais biso to assainir milieu na bango elongo na commandant base na oyo azali molobeli na biso parce que biso population balobeli na biso eza ba député élu ya Lukunga lebi jamais ngai basi ya basoda bana basoda bavotaki ngai lelo ba papa na bango baza na front il faut na kende to sala elongo na kati na vision na biso ya Kinshasa bopeto to accompagner assainissement ndeti na moni message oyo to sangani biso nyonso na sima ya vision ya mokonzi Jantini Ngobila Mbaka ya Kini Bopeto soutien au FARDC na état de siège. Kini Bopeto soutient le FARDC na état de siège à travers assainissement. OK papa oza artiste munena mboka na biso Congo. Bon commerce député Lukunga commandant du camp. Yo pe longo na kombo na maboko. Moi message na bande ko tuba kolanda biso présence e ko sala nini. Bon, artiste oui, mais awa nazali coordonnateur. Ya Kini Bopeto na commune ya Barumbu. Donc tozo sali samisala ya assainissement na commune ya Barumbu kolanda ndenge monsieur le bourgmestre oti koloba makanisi ya son excellence Jantini Ngobila Mbaka po que tozongi c'est la Kinshasa robe na ngo omonde honorable oti koloba yo lobika bafungolaka mosali nini ndenge to sukolaka nzoto na biso mikolo nyonso yango nde sekeli to sukola devanture o sukoli caniveau o sukoli toilette donc omi petoli nzoto o petoli environnement na yo ekokimisa d'abord ba maladie lokola typhoïde lokola malaria ba maladie ya main sale donc ezali ebele tina oyo moni pona bandela oyo bakonzi nanga bauti koloba te
biso zali to bani ba véhicule batambusi sango bapandi sango biso atoteraka population tant yo moni sikoyo artiste ya bino aza coordinateur ya Kini Bopeta simbi kombo aokomba balabala ya l'État totika koloba na sima basimbi ye aba ite ngai chaque samedi soko ye na barumbu okutanga na kombo ube okutanga na pao donc Kinshasa tongengi sango elongo na bino kisalu ya ibetke sala ya salongo betko salaka yo kilumbu nyonso ya sabala kubana na banzo na beto kana ngame sukula nitu nange nge foti sala salongo na ntole ya lupangu nange na kati ya lupangu tibuna na ba toilette comme ça ba maladie ina yoke pesa beto ba bokono bonsi ba malaria ba typhoïde beta bara yo ve samu na ina muke lomba na bampangi na beto ya Kinshasa konso kilumbu benu sala ka kilumbu asabala ve konso kilumbu bosi betu ke sukula nitu betu foti sala assainissement ya sika betu ke vana nyanga mbane mujimwe utu twenza wa salongo disambo mbujons mumbanza yenu kumpala kwa huwa tuku mushundu tu wa mai mumbiji kumpala kwa huwa tuka ukomba lupangu ukomba balabala uyamuka niveau uwatula byonsu biji nyenzabi biji benzane katu peti disama ya malaria ya typhoïde na yebibi kwa byonsu na ngabe ne tumva ngai. Wala wandugu wapenzi, tunakuwa hapa kufikia hapa haina bule, hapana, ni njuu ya kusema sepeke tuyue njuu ya kurichunga. Kurichunga ni nini? Ni kuyua sema vile unanawaka kila siku asubuhi, vile unasafishaka mavazi yako, njoo vile unapasha kufikia mbele ya nyumba, toilette yako haina kanivo na kwa sa poubelle, unakamata buchafu unatupa mule ndani, kisha njoo utalukula malaria, njoo utalukula typhoïde na malaria ingine. Haifai muntu achunga sema paka chef de l'État fanya hivi, gouverneur afanya hivi au bourgmestre afanya hivi. Shebote mimi ndikuwa hapa kuangalia banduku wetu baskari na bobeko na kombanisha pale hivi tuko na voila ni nini soutien aux FARDC, njoo tunapasha kusoutenir mafamille majamaa yao batoto bamama, njoo benye balituvote na njoo benye balitutuma ku parlement. Njoo maana tunakuwa hapa na bourgmestre na colonel huyu mwenye anakuwa komanda base, njuu ya kufiakia ni message ni lesson ya kufanya. Inasema samedi we unekala tu hapa ni salongo special, fois zenye unauzishaka fois zenye unekalaka iko je, hata kama ukavala mzuri me kama uko nekala mbuchafu na we ni mchafu tu. Faut toujours qu'on week-end en avant. Eh ben voilà. Wana to suki si pona lelo parce que oya remise ya ba machine bokolanda yango lobi maître Lik Fikiri murefu akozonga alobi amoni neti bandeko bayoka tie bien te makambu ya lwatiani po modèle bafingeli alobi honorable bafingi ngai nazoya même pour 15 minutes na clarifier na yebisa bato. Lik Fikiri akoya tokotiela bino mwa image ya ndenge makambo awuti koleka na remise ya ba machine na formation ya gratuite oyo onje hop ya maman Blandine Kleber Maleko et Salaki. Bien sûr, je profite pour nous saluer Hans, un Congolais à l'opposition Pembe. Ça c'est notre sœur qui nous l'a amené. Plus de 143 998 332. Bilamba Bapolo et c'est Zana Itaga 120. Oya soutien à FARDC. Bolanda biloba lobate komona mtu wangu azolo banengwa na kiko somba biloko mususu ewutiso ki wapi na ballon alati te soutenir FARDC
ils ont un sentiment patriotique. Comme conséquence, allez, il faut qu'on sombe le Rwanda. Et c'est comme ça que j'essaie de prêcher les gens. Maman Marthe, Azote Kabilo, Washington, Charo, tout ça, elle est ici, je crois, comme Kozong. Asali ceux qui 7 mois à Kinshasa, Kosomba Pondu Yakin, Kosomba Makayabu Yakin, Kosomba Fungwa Yakin, Kosomba Biloko, ceux qui ont pas na yeba kezo ou te pas na yo. Eza biloko ote, ngana lobana bilo. Oui, nous venons aussi aux États-Unis, ils ont la basan food. Mais biloko wane kokani kaka, na biloko tuliaka. Est-ce que ça y a?